Papa Nabil Lukombo. Matondo mingi bali kubalanzi aso izanga ya kuyelo bakembisa o mesana kuyoka yeto zaina mukolo ya bakuna biso to kindi to yebika kana mo meseno ba mboka oto ya batunosi bapeta mukolo ba kuna ba mboka kubeza kwa ba sete na ba bakufa ba mboka nyonso bapeta mais biso bana komo to boso na biso biso to feta ya biso te donc ya moni feta bakulu ya bakufa babi esa ya bakulu banunga la siba kulo baganya na mabela ko bo balonga mais tout ça qui n'a pas pour la famille et tant que tata kufa mwana kufa mama kufa leka kufa donc il va tenir na leba no va kufa de nous avons pas donc il va normalement le 4 janvier mais comme il tombe qui vendredi on peut tomber le dimanche donc il y a peut se que la ligne ko yeba ka yango il faut ko fetaka nous ko ba pour na yo mais c'est bien que ça chaque les 4 faut y aller dans la Congo comme ça yebike na ko comme ça ba ko na ngako ba kufa ko no sa kufa akaza yaki mwana ko mikoko yango to benga ba kulo eza ba koko to boyoka ba kulobi kuna yango te biso ka ba Yesu te Yesu bana ko se plan na cimetière à Moïse ale yo ba biso ko se plan ba koko na wote to ya mwana sto zaki kuna lelo ngo ba fisa ya ko kusi ba koko na biso ko no so ba kufa akile hiki to ko mingi ya so no so dolanda kimi ya ba kulo eza na biso to